Paul na l'écriture na ye balobi ke épître oyo ezolakisa biso eloko ya liboso relation oyo Paul azalaki na mona Timothée na Paul bazalaki na lisolo mais lisolo na bango ebandi quelque part lisolo na bango ebandi na Actes des Apôtres chapitre 16 le verset 3 le verset 1 à 3 na kotanga yango mpona tozala un peu na pensée oyo ya koyeba bisika bato oyo babandi lisolo na bango quelque part oyo ezosunga biso toyeba ke na kati ya vie chrétienne nzambe akangisaka bato moko boye quelque part nzambe asangisaka bato moko boye esika moko boye po te mpe bakende epai moko boye c'est ça bon nzambe elobi na biso ke na Actes des Apôtres chapitre 16 verset 1 à 3 il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle, et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. Paul voulut le mener avec lui et l'avant pris. Il est circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Wow. Bapesi biso déjà pensé, bisika Paul akene ko kutama na Timothée, pe bisika babandaki lisolo na bango. Alléluia. Donc bato mibale babandaki lisolo quelque part, Paul akutaki Timothée en étant disciple. Oyo azalaki ozwa a bénéficiaki na grâce o nzambe apesaki na mama na ye et na ndako na bango liloba nzambe ebandaki koteyama mpe ndeko oyo andimaki bonzambe andimaki kosalela nzambe. Paul azwaki ye parce que azalaki na bon témoignage azalaki moto moko oyo apesaki bomoi na ye epai na nkolo mpe Paul atambolaki na ye elongo. Donc tozomona ke texte nini de Timothée na 1 Timothée ezolakisa biso ke Paul azalaki na relation moko oyo ezalaki approfondi elongo na ndeko oyo Timothée. Deuxième eza na baverset mosusu ezopesa biso bapense yango oyo komona ke ntango Paul oyo ezolakisa so ke Paul aza na bomoko na Timothée toza susu na 2 Timothée chapitre 2 le verset 1 alobi toi donc mon enfant fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Paul a dit yo mwana na ngai ya molimo. Wow. Paul a dit yo mwana na ngai molimo de Timothée chapitre 2 le verset 1. Yo mwana na ngai ya molimo. Fortifie-toi. Fortifie-toi na ngolu oyo ozwi na nzela na Yesu Masia. Donc Paul azalaki na masolo moko kitoko elengo na Timothée oyo abandaki koveiller sur ye. Tout ça sous un passage sur 1 Timothée chapitre 1 le verset 2 et le Bisso et verset Paul apôtre de Jésus-Christ par l'ordre de Dieu notre sauveur du Seigneur Jésus-Christ notre espérance à Timothée mon enfant légitime en la foi que la grâce la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu. Donc, 1 Timothée, 1-2 lisusu, apesi biso lisusu pensée, ya koloba ke tala poni Paul abandaki ko tango nyonso ko zanga te ko mentionner partie wana ya relation na bango entre ye na Timothée. Deuxième chose oyo zoko lié Paul na ba texte oyo ezali ke balobi ke le 2 épîtres ya Timothée Paul a commencé en prison. Dans la prison. En étant en prison, Paul a yebaki kokoma ba texte oyo. Et là nous avons la biso bongo et toyebaki ezala ba passage oyo ezoloba Paul azoloba na Timothée ko bosa na teme melanga ba parchemin donc azopesa ye un peu l'idée ya biloko oyo azalaki na besoin. Et entre-temps, il y a un soit temps il y a un Timothée na 2 Timothée. Et tout ça aussi livre ya
Et toujours on a que troisième chose, oyo ezoko lié Paul par rapport à l'épître oyo, balobi que Paul azotalisa na Timothée que liwa na ye ezoya. Azotalisa na ye na mwana na ye ya molimo que liwa na ye ekomi pene. 1 Timothée chapitre 4 le verset 6. Et puis ça me sous penser mon kouana. Balobi na biso que en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes et absurdes. À ce que ça y est conseil, à ce que ça toujours Timothée conseil, il y a peut-être ça que Nabatan Oyo, Yasuka, ça n'a beaucoup attention. Et à ce memelaye penser, il y a pour le ballon à comment qui Nabatan Munaye ou Izalaki Yasuka et Sengela Kinaye Ayeba Kocha par écrit Oyo Izalaki Nyosozaki dans mon thème vis-à-vis, il y a fils d'aïe spirituel. Donc, à comment il y a un point, à héritage mon coup, à pensée mon coup, n'engue Bible sur la biso que nous avons appelé biso héritage ou appelé na biso ezali le Nouveau et l'Ancien Testament. Appelé biso testament comme héritage. Tant que la Bible na biso ezali héritage na biso. Amen. Amen. Balobi apôtre Paul, et ça dans la quatrième chose où ils ont lié dans le texte. Balobi que le texte où il y a un texte moko dans 1 Timothée, 2 Timothée, dans titre, il y a un texte moko pastoral. Il y a un texte moko pastoral parce que ils allaient abane ko fumula bango lo lenge nini esengelaki pas conduire l'église à Batwanzam. Et pensez en gros à ce continuer, on a toujours dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 9. Alors, cela est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans les dieux vivants, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Na 13, Abakisi, finalement, des croyants, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse. Voilà ce qu'on continue dans 12, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, donc amour, en esprit, en foi, en pureté. Sois un modèle. Wow. À ce que ça, na Timothée, le lenge nini oyo yimoko sengela ki azala vis-à-vis ya musara oyo. Jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Azola kisaye ke tala lo lenge nini esengeli yo oyeba aussi kokoba na musala oyo nzamba pesio babenga mo livre pastoral lo lenge nini conduite no esengeli sala lo lenge nini esengeli na yo oyeba ko s'approfondir na kati ya makambo na nzamba. Donc 1 Timothée 4 wana eza vraiment na masolo ebele par rapport ya ba conseil. Donc eza livre moko pastoral où ils ont acquis ça, non seulement ils ont fait ça et le komoko par rapport à yé moko motolanza, mais de l'autre côté aussi nini ya kotambu ça ndako batu ya nzambe. Donc dans le livre ya tute ba benga on va livre pastoral. Toujours na kati ba livre oyo eza na 5e attachement ya Paul ezoloba que dans ces épîtres Paul a fonctionné le cola un prophète. Waouh. Paul a fonctionné le cola un prophète. Or, dans la zone de Timothée,
au toujours tanga awa 2 Timothée chapitre 3. Paul est-ce qu'il y a que makambo goya a zwa ki yango ko ute pa na nzambe pe atatoli yango et beaucoup monde a so fonctionner vraiment le prophète a souri kaka na 2 Timothée chapitre 3 mais si on toujours sur 2 Timothée chapitre 4 a so continuer penser na ye o ezali le prophète qui a kolobake je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps, Amandi, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Bien aimé, toujours l'excellence batama. Bato bazo supporter na bango cette doctrine. Donc bato ba continue na bango na ba prophétie bouluyeke. Donc bato bazo na bango sous na besoin à cette doctrine. Paul a prophétisé. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Il y a toujours vivre les lots. Internet est plein. Selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Amen. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Bien aimé, à ta tu vas venir au ministère, nous sommes au Kédango. L'œuvre, travail, il y a évangéliste, ou bien il y a ministère, il y a évangéliste, et Pessameli Bisso, afin que pour ça, Nzambezali, Amen. Amen. Donc, pour ça, Nzambezali, tout tato la samomalam. Un évangéliste, on a pour a panza samomalam. A même mitema ya batu epai na nani epai na nkolo. Et ça ministère où Pessameli Bisso pour te toyer pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc, apôtre Paul a prophétisé, c'est ma chose moko, n'andimite que Timothée a joué à mon acquisition sur Kisama. Donc, tant que tu as sur Kisama, a prophétisé qui n'a pas makabo toujours vivre. Nous sommes autant qu'il livre de Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, livre et titre, soit tant na yo. Au moment où on a biloko epelé, et c'est l'Obama. Lelo tozomona ndenge ezoko kotambola yango tozaba tomoko tosala beaucoup attention parce que ezanango na ba nouveauté mosusu te tolinga te nzambe si ayanola a révéla biso déjà ba makambo nyonso ndeka biso tozala kala ingana tokeba tozala sobre. Alléluia. Amen. Tozomona lisusu kati kaka na 6e point oyo ezolakisa biso susu ke Paul azalaki attaché mingi na kati ya masolo oyo elongo na épître oyo azolakisa biso intimité na ye, c'est-à-dire que intimité na ye oyo azalaki nango na Timothée azalaki na confiance mingi na Timothée azalaki na masolo ebele na Timothée. Donc sokotaki de Timothée chapitre 4 wana na verset 9 na 13 okomona bazalaki vraiment na masolo bazalaki na masolo alobi azobisa ye que viens au plus près vers moi. Azobisa Timothée viens au plus près vers moi. De Timothée 4 car, dans la partie 9 car Demas m'a abandonné. Yoka. Car Demas m'a abandonné. Par amour pour les siècles présents. Il y a l'année d'ailleurs, siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, Crescent et aller à Galatie, Tite, à Dalmatie, Luc seul et avec moi. Prends Marc, Jean-Marc Otoyebi, Marc Oyubazali, livre à Marc Ototangaka, et amène-les avec toi, car il m'est utile pour le ministère.
ministère. J'ai envoyé Tichik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tout le parchemin. Sur tout le parchemin. Donc, tu as le mot où bazalaki nango, amitié où bazalaki nango, apporte pour la fois qu'on pesa ye, on va dire motema na ye, salela ngai, memela ngai, zala na ngai, nazala posa na yo. Timothée azalaki proche, azalaki moko ou bazalaki vraiment makasi et le mona Paul. Tala ba misusu ba abandonné ngai, tala ba misusu ba tiki ngai. Mais yo nazala posa. Alléluia. Amen. Mais yo nazala posa. Bien aimé, un mot to bossa naka importance il y a ba relation autre chose pour approfondir. Likola ba biloko ezanga na mutu na makolo. Bien aimé ko kotonga bomoko kotonga ba relation entre biso na biso ba chrétien eza ngolu yesu mutapesa ka biso ngolu wana to sa utaka ba relation na biso te na ba biloko ezanga tina ba biloko ba bengeza éphémère parce que likambo moko boye bibaki parce que likambo moko boye salamaki ozui obwakisi ndeko na na bolingo est-ce que muto bobotama na etata moko mama moko ata likambo ye na kati ya ndako na bino est-ce que obane kobwakisa ye est-ce que obane kofuatikisa ba relation yango pourquoi lelo na kati ya ndako ya nzambe soki toza ba problème entre biso na biso tokokaka kosala le meilleur parti tokoka komikitisa te mpo na gagner l'autre tokoka kogarde bomoko wana te entre biso na biso tozovivre na kati ya l'église na bacompétition oyo na soki te na kati na mokili lelo bakovivre nga na kati ya bonzambe bien aimé nano bongwani te bongwana il y a un problème encore na kati na yo nano se transformer te bible ezolobake esengeli na biso tovivre transformation parce que na kati ya bandako na biso batata na biso banomemela biso mouvement na bamama batransformation nanko aza ndeko na yo fo libisa ye aza ndeko na yo fo yeba koyede ye tobandi kosala et combien plus forte raison na kati ya ndako ya nzambe barelation tozokoka kogarde yango te et ndenge apôtre Paul azolakisa biso amour ya papa ya père spirituel na fils spirituel na ye bien aimé ezalaki kitoko lelo tozalaka plus na barebele lelo tozala na biso kaka na bacompétition elobi nango papa kelani asaleli biso nini moko ya malamu enseignement moko ya kitoko oyo azoparleli biso se bacompétition na kati ya église esprit de compétition donc na dépasser kaka l'autre même na mokambi yango okutaki oza kaka na posa yo koma likolo non balobi timothée azalaki na place na ye paul mpe azalaki na place na ye mpe bayebaki komema barelation na bango malamu compétition ezalaki te bomoko nde moto ezalaki na kati na bango amen eloko ezomanke biso eloko ezoboma nango église yango wana compétition na kati ya église et bana bazolinga kozala bana te papa pe ye pe kuna pe azolinga kozala papa te ezokoma bulu yeke na kati ya ndako ya nzambe bien aimé esengeli motu na moto azala na place na ye esengeli botosi ezala lokola timothée azolakisa biso esengeli vraiment bolingo ya solo ezala ndenge paul azolakisa biso envers timothée amen wana tomoni 6 choses oyo ezokolie vraiment paul na batexte oyo ya 1 Timothée 2 Timothée na livre ya Tite tozomona penake ye moto akomaki yango et toza na verset na biso de base ou chapitre na biso de base oyo ezali nde Timothée chapitre 3 tozozongela yango parce que eza na 5 vérités fo tobimisa na kati 5 vérités oyo esengeli tobimisa na kati ya texte na biso eza premier point balobi ke Paul aza au courant des choses futures. Tant qu'azolobela biso na tina 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 a dit sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Paul azoyeba kotalisa biso makambo ekoya. Azo révélé biso déjà makambo ekoya avec certitude. Azibaki que non makambo nga azoyebisa bino bien aimé ezali ke ewuti na Nzambe. Alléluia.
Amen. Donc, il y aura des temps difficiles. C'est là qui m'ont préparé papier à Oyo. Mais est-ce que nous avons dans la bonne direction ou pas? Amen. Il y a la livraison, na côté na McDonald's. Na côté parce que comme il faut qu'à Pascovitch avant que nous lions à McDonald's, il faut Pascovitch. Ce Pascovitch est athée, donc Boyokota est athée, donc Pascovitch. Alors, maman wana azali na Pascovitch, c'est-à-dire Pascovitch, hein? Azalaki na côté. Ce que moi na mutazalaki na moi ya moi c'est à côté à cause de Babylone. Yesu a tikali libanda bi ngasko lokwa na tellement qui na porte na zozela aussi comment. Alors ndako vanda nga awa na mama. Oh wa ozana mo libanda vanda na yo problème zaki. Mama bakabanda qu'est-ce que tu penses na makambo oyo to bani ko sola makambo ya ba covid to bani ko sola makambo ba vaccin na sam. Maman a flashé les gars quand elle dit na nyonso yo ezana mo kaka 2 Timothée chapitre 3. Amen. Alors ezana mo kaka 2 Timothée chapitre 3. Bakambo yo si batato la kiam. Alléluia. Amen. Et tout comme na bata difficile. Ebandé. Alléluia. Ezana mo kaka ebandé. Bien mais tout ce souvenir la l'histoire à tata moko na Genèse chapitre 49 oyo ba bengi Jacob. Bible zo bake tata wana mokolo pesi ngela ki pote ye akene na liwana ye azwa ki bana ne asangisi bango abane ko sola bango avec certitude na tina makambo o ekoya. Alléluia. Amen. Bible zo bake tata zo ki bakoko na ye asali bango forme ya croix. Tata zo pambola bango o ezalaki Manassé na Ephraïm. Tata na bango ye o babengaki Joseph aye ko bongisa maboko ya papa te. Boyete, yene mukolo, oyo leki. Tata zongi kaka na yeni mama na zosa. Alléluia. Amen. Donc pour dire que avec certitude, abandaki ko pesa oyo ko ya na bana na ye. Bien aimé, et tant que bana na nzamba, niki tozali, tozala posa ba vrai prophète. Na tango, tozo na posa te ya ba oyo moko boye bazo tatone te. Tozala posa ba vrai. Alléluia. Amen. Donc même dans Katia Ndambo nous allons vrai. Alléluia. Dans Katia vie chrétienne nous allons vrai. Tous la posse à bao imazo Ndambo Ndambo. Alléluia. Amen. Et c'est que na biso. Bana na biso balobi basana au bibi biso bana biso que vos fils et vos filles prophétiseront, auront des visions. Bien aimé, yonanga to bianga mina vexé wana. Tout soit fait par la biso. Et c'est que tout prophétiser tout sera fait ba vision. Alléluia. Yango sengi na biso to bonde na nzambe ba makambo esala nini ekokisa. Alléluia. Amen. Deuxième vérité oyo ezomi ba biso na texte na biso susu ya ko comprendre. Balobi que Paul parle à son fils dans la foi au sujet d'une période particulière. D'une période particulière. Ba benyango temps de la fin. Ba benyango un jour où ce monde et disparaître, où le monde prendra fin. Babenyango jour yasuka. Bien aimé, est-ce que c'est que Paul Moutou a partagé na tina na yango? Mais non. Surtout que dans le Matthieu chapitre 13, le verset 39 à 40, Matthieu du soir de la mission na tina yango yasuka. Surtout aujourd'hui, Yesu yemoko suka ka toujours Yesu. Na Matthieu wana 28 20 yoka makamazo le banabiso toujours natina ya temps de la fin pour na koloba ke ezali toujours ko talisango vraiment ke mokolo moko ya suka ezoyi la biso parce que même na Yesu yemoko a continuer ki koloba yango tant Matthieu 28 20 azo et Yesu azo loba alobi alobi na biso boyeke Matthieu 13, 39 à 40. Ouais, na 28, 20. Na kotanga kaka 28 et 23. Matthieu. Oui. Na koya kuna après. Matthieu na 28, 20 le binabiso que donc assisi la ancienne l'air à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alobi. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Alléluia. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, fin, ezali un jour. Matthieu 13, wana, toko, soit sous pensée wana, parce qu'ils ont pensé nous sous madame. À partir avec ces nabiso autozui tolobi 39, ceux qui ezali pour nous comprendre, nous bien au Kobanda, lycée Siamo, à partir de 33, pour nous comprendre nous madame. Et ezali dans 39 dans une balamoko balobi na biso que c'est le diable c'est le diable la moisson c'est donc c'est le diable on attend mon abazo peut sa pensée ya koloba que ce sont les fils du royaume livrés, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Donc, tout ce monde a la fin du monde. Paul a continuer kaka ko rappeler oyo Yesu Masia si annoncé la kibiso. Alléluia. Amen. Donc bazotalisa biso ke suka ya likambo ezali. Ngana yo esengeli na biso toza na devoir ya côté ya sango malamu. Lelo eza na mope côté moko positif que réseaux sociaux eza na ba côté positif pe négatif. C'est-à-dire eza na ba quelque part côté mosusu ezo aider l'évangile et atteindre quand même un niveau où il s'est qui atteindre. Mais ça fait à côté de nous, il peut être bizarre, bazali, où il peut être nous faut qu'il s'accorde ma solon et un polo. Mais et c'est mon amour zali, le banza besoin que ne paie musika. Amen. Nana yo et c'est na biso tous à la batu oyo toko tato la samala. To yeba ko tali sake nyon se ko le garango. Mais un jour qu'il y a sika et qu'il y a quoi apparaître. Amen. Il y a un qui ngana yo to milenge la ma Malamu. to yebi mokolote to yebi pe Ngongate. attention na biso et sengeli na biso to yeba ko tosa oyo nzambe azo senga na biso. Amen. Troisième vérité oyo Paul a somé na biso na 2 Timothée chapitre 3. Alors bien Timothée a préparé a aidé Paul révèle que nous aurons des temps difficiles ou pénibles. C'est-à-dire la pénurie sera là. Et grec, n'a pas mot grec que je vais et que vous allez battre sans paix, sans kimia. Et que vous allez battre entassé. Et que vous allez battre pressé. C'est-à-dire que vous allez donc la situation que les gars oyo kozala lelo France balobi ke likolo ya Covid bakomo benga déjà Macron dictateur. Bien aimé et kozala so plus que ça. Oyo zoya. Et kozala pas facile à vivre. Et kozala pas facile à avaler. Alléluia. Et kozala pas facile à accepter. Mais et c'est ça dit et kokisama parce que Isa si et l'Obamaki. Alléluia. Isa prophétie si et l'Obamaki. Un temps difficile, et c'est que vous allez pas où vous allez Yesu, mais pas où vous allez Yesu et vous allez normal. Bible le Bible kutu mukile ba p parce que pour la bateau vous allez Yesu et vous allez p mais bateau vous allez Yesu et vous allez batamoko difficile parce que bah connaître aussi ba persécution d'une manière d'une autre. Qu'est-ce que vous allez bien mais photo yebake tout ce qui ça va époque moko oyo ça la époque moko oyo nyo ça médiatisé ba toko koma na époque oyo même na ba persécution ngo e ko koma médiatisé. Alléluia. Donc bon là d'accord exemple na etene ni bino ko comprendre ka boko mona lelo exemple de comment bazo fumuli la biso balobi ah et ça passe lelo na ba mboka na biso na Afrique surtout Congo
soki naza na problème na ndeko na ngai au lieu nasolola na ndeko na ngai problème naza nango nake na réseaux sociaux lelo ekoma makambo nyonso ke nosuka na Facebook asalaki nga azongisaki nga makambo nyonso ke nosuka kuna na ba YouTube makambo ezalaki tosolola biso mibale o bible elobi na biso soki oza na problème na ndeko na osala nini kende koluka ndeko na yo soki alingi koyamba yo te zwa motu ya mibale lelo tolandaka lisusu o bible ezoloba na biso te lelo ekoma soki naza na problème na ndeko na nga kende na YouTube soki naza na problème na ndeko na nga kende na yo na Facebook makambo oyo bible ezoloba na biso luka ndeko na yo boluka kimia eza lisusu te lelo nyonso ekomi médiatisé. Alléluia. Amen. Persécution bozoleka na nzela moko ya ba réseaux sociaux d'une manière d'une autre. Alléluia. Soyez tout ça là beaucoup attention na temps aux autres traversées. Vérité où ils s'attacher na biso aussi na kati ya passage oyo na quatrième vérité Paul montre la raison pour laquelle ce temps sera difficile. Il y a des raisons. La première de celles qui amènent une qualité de vie. En gros, que les gens ont mener une qualité de vie. Mais ils ont vraiment yangouté. Tout le temps, proverbe. Pensez à Oyazara qui n'a pas les Pensez à Proverbe d'abord. Proverbe 29, 16. Après 28, 28. Pour trouver un option à 28, 28. Toujours pour le Bible Nabiso. Alors 28, 28, le Bible Nabiso. Quand le méchant s'élève, chacun se cache. Et quand ils périssent, les justes se multiplient. Ok, na 29, balobi na biso, na 16. Quand le méchant se multiplie, les péchés s'accroissent. Ezokola. Masuko za nini? Ezokola. Ezoya et belé. Mais les justes contempleront leur chute. Ba juste ba komona ba bisika ba koneko. Alléluia. Amen. Donc, tous les ba juste, peut tous les ba méchant. N'attend de la fin et qu'on se révéler. Ba juste na ba méchant. Pour na ba méchant, tant bazoko basuma sous kola. Bazoko kola na kati na mabe, pour na bango eza qualité. Pour na bango eza ya mukolo. Bazoko kende liboso. Mais de l'autre côté, pour na ba juste Bible le dit ba komuna nengi ba méchant ba osala nini ba kokweya parce que pour na bango ba méchant et ça le quoi parce qu'on influencer na mabe donc bango ne ba ya mukolo mais nzamba zwaka tana yi et tala nengi nzamba zo ba kotalisa na biso lisolo amo so otangi na Matthieu 24 12 makambo surtout ça la casser le baba na makambo surtout vivre nzambe si ayiba ko ya no leso mo bebeli et c'est une kangana yo to soit actualité na biso ba pas actualité mais vérité na biso na kati ya Bible ya photo tanga ka Bible mingi parce que makambo so za na kati Matthieu 24 12 et sur le biso que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens et parce que l'iniquité sera accrue. Waouh! La charité dans Bolingo, du plus grand nombre se refroidira. Tellement les soumou et kola, Bolingo envers Jésus, paix envers Bisso na Bisso, et aussi là, et aussi refroidir. Tellement les soumou et sous un niveau, le kola na temps où il y a noué. Il y a moyen sous ça prophétisaki, toko vivre ba temps, il y a souka le kola ba temps, il y a noué. Bien aimé, tout ce qui est à niveau wana. Tellement batu bolingo na Yesu, et ça na mo sous pendate et comme il y a des stages et combien plus forte raison bolingo ya biso na biso. Parce que et ça le kola kuna to s'appuyer. Pour na nazara fort
na vertical. Si on balobi na horizontal, toza déjà un problème.